Love is crazy, love is for me. Bonjour à tous et à tous, na résidence il y a chaque Kakumbo pas wapi oyo ba musicien ba producteur ba yaki ba union so enfin que ba la réunion pour na kozwa programme c'est pourquoi na yambi na gauche na ngai mon lève quoi azali surtout mutu ayebani artiste musicien ye passe na 4 organisé tout azali pile mutu ya chaque Kakumbo ni mon lève présente la condoléance. Bonjour, merci. Pour le moment, c'est pour le programme. Maman. On dit que na Kamotali, l'organisation y a pas observe. Ils vont l'air présenter par condoléance. Tout le monde est posé dans la réunion. Ma caméra l'équipe, Bukangi Nini. Bon, là, personnellement, là, tout le tout le monde peut se fixer. Maintenant, c'est la famille. Famille artiste, musicien, famille biologique Bissot et famille biologique Ezalaki, famille artistique Ezabissot. Donc alors, il fallait tout ça la fusion pour permettre de la famille, des marches nous se trouver comme ça la pour préparer l'obsèque naïe. Ezala bien vraiment je retrouve là qui est to me dire que solo là solo bien quelques membres du comité pour que na kata comité vous avez un personnage ba musicien ba comédien comité za monene cha comme ba l'autre ba yingi pena pena biso ya producteur Socrates comme document soit cha pour la petite berger et tu connais pas Socrate. Socrate, document, on a mis la salle, on a mis sur la demande, mais tout ça. On a eu se joindre à la vous allez déjà charger à récolte, il y a un temps à la mais on a aussi la mission sur la piste. Alors, là, il y a un tour, là, on tombe pas dans l'hôpital, ou bien dans un on va réfléchir dans et puis moi on a eu mon combat il est Azala bon nous sommes allés tous à la côté à ceux qui récoltent salami tout il va non montable zali touché bah on finance moi on a eu mon je peux m'assamba zali Nicolas Lelo parmi bateaux on a communication communication ni charge comme charge communication yo mo pe mira ozali wana Charlie Prince normalement tout ça mon et puis Golf Mikano la fête il y a ça chargé porte-parole là on a 5 projets donc qui va bruit mon ko va fruit va bruit c'est trop dit mais va fruit pour le mai déjà qui est Gauthier Matanga na Imika c'est confirmé. Bon, on les arrive à proposition qui nous tout tient tout bas côté la Imika parce que tu as un mandat pour immeuble nous avons un système d'appartement immeuble batu autour d'un appartement pas naïe bon mot bien voilà tout ça mon espace mon tout proposer Imika le Imika ça en diagonale maintenant tout qui c'est la Imika on dit non bango ba bobse ba sauce ba matanga na Imika te sur place donc tout ça censé à pour place comment proposer si vous soit très exposé matanga ils ont l'espace na immeuble VV santé ko ils ont Maringa oui na Maringa non Maringa non na Maringa ti na Maringa ti na Maringa ti là Ikeleba ce qui est deuxième avenue nous en sommes bon on ne sait pas bâti on a immeuble il y a Verkis mais toujours moulé ezala kotia mwana ti mukoloko réseau pourquoi il m'a si voté en février et mon mi février mais te proposer to comment to ko tsana ba instance sur l'état quoi il m'a mi février to tala so il faut battre ba kota na kuna immeuble à Verkis il faut instrument ezala wana ba ministère faut ba beta argent moi ba kiti moi kotia moni ni ba bien catafalque hein catafalque j'appelle wana ningi zalaga moi ba photo na ye moi bâche permettre tout en baroya quand même tout va dans ensemble petite journée à bon le bango journal le jour corner au moment
exposé dans le musée national. Les alliés, on a permis d'appareil du peuple, tout le lit, après tout le tiré la dernière, demain, on a la place au mais si il s'agit qu'il y a une cas de possibilité, je vais s'intéresser possibilité pour qu'il y ait des trois. Ça n'a pas proposition. Bon, on a dit qu'il y avait même évolué aussi. Parce que ça a été une petite affaire. Aussi, madame. Dans un des trois pays à place, il y a une émission. Il y a autorisé, mais nous avons autorisé. Mais on a mon étiquette, c'est ça. Nous avons tous à comprendre que nous sommes en place, nous allons calmement. Tous les années, nous avons besoin d'un team, nous sommes parce que vous raisonnez bien, parce que tout le monde a dit que santé, accessibilité, ça peut être macadam, tout. Donc, est-ce que l'accessibilité, ça peut être bien macadam? Donc, je vais à la kiloiserie, je chasse les alarmes. Je chasse les alarmes, je victoire les ateliers, les alarmes. Ma patrouille, je vais les alarmes. Donc, tu célébrer, la carte déjà, il y a des vertis, il y a des santé, les alarmes pour il y a des chaises, la rose à l'eau, c'est tout ça. Maintenant, il y a absence, il y a grand frère Adio Salemba, parce que il passe à l'absence, c'est pour nous ça quitter ou peut-être il y a un système qui non, bon, voilà ce qu'on pose la solution aux juillet, toutes les questions, on a des et puis les gens ont il y a quitté la monnaie dans la mort. Et quand tu as photo na ici, c'est là que ça aussi toutes les questions. Vraiment, tu peux comprendre, ils ont belé, tu as tout yeba. Si quoi le problème de petits alliés, na yo qui no mo pesinga pela moi ningisanga mato lobi ke yo to ko le bambongo pour na kata causation zo yo pesa. Et puis na yo ka ikamo chaque tonga lobaki na dernière émission de Salaki, le mercredi. Maintenant, question est-ce que chaque fois les loyaux sont katiki n'a pas de relève? Papa, Jérôme Bengalobaki, l'instant ma casse à la you. Et puis chose grave na mon pays lilo na katopération yo ba Tchopé aux anakatuana. Si nga la bogate na okato mo la na bogate. Oh pointe. Olo na chako na muteo mukuse. Na mukongo me na rwa mungala. Yo mto la kan na mukongo me na rwa mungala. Donc chaka ko azaki na ba nerf soli wana ya konima ba insita ye ata zo simwa mutu. Bazo finga ye ya ndimi ya mazo sala. Na bogate. Na okata mo mais azana batu bana travailler na bango. Pena biso Socrate azana c'est un grand producteur. La produire l'albumébélé, à distribuer l'albumébélé. Azawana babo. Biso to koza na poto tchaka kwa. O tchaka mukwa. Nenge pe na artiste ndaje na bada o tcha yepe na tchaka kwa mukwa mbale bele. Ata na zana mboga nini? 2-4 jours et gâteau to so. Ndeni nitambo petit ba idée boso. Et même moi donc ngai vraiment kozala ono ngai ko ya artiste ndaje na ko. Voilà, je pense que dans la Bretagne. Non, et ça pour nous la Bretagne, nous avons un engagement sous de solidité. Voilà d'abord, on a les bossons d'abord. Nous avons un montant de mogo, donc, au lobby na lobby. Et on a dit que et puis, l'engagement, ils ont trop ébélé. Moi, ma vision, ils ont trop ébélé. Ils vont dire ébélé. Donc, pour l'instant, mais est-ce que question de nous là, ceux qui nous doivent remplacer artiste en danger na aspect courage au Tcharakou Mazaki na mon mutona pas aux anango Nzambe asuna mission parce que Tcharakou mabanda au émission banda au émission makasi surtout ça artiste en danger bandi ngala rolo bana toi parmi ba cofondateur artiste en danger Al Pacino Abela wana zali pe biso pe nga on a maintenu le Rwanda. Al Pacino Abela. En 2008, Al Pacino a banni malade. A banni malade en 2008. Al Pacino a fait en 2009. Nandenge toke l'hôpital. Nandenge Tcharakou a banni l'eau comme artiste en danger. L'eau qu'il faut continuer à mourir. Al Pacino a confié. Al Pacino a confié. Biso nai ye godé le fombo todo tambola. Toke le Herman Bondi. C'est quoi Nazalaka numéro 1 en sonance. Tu sais, tu as Al Pacino a Koufi, a dit bon,
na bino boza ba artiste mais na boyede bino na opesa bino visibilité ya sonance aya pesi ba kiti ba tante ba ozomona déjà basé wana tant que l'équipe matanga albatino l'équipe bien ça comme lui de bossa la semaine na continue nango aki azu mikanda azu statut azu bino onyo sona na ba c'est encouragé pour match à Kapongo. Ouais vraiment ya wana zoloba motema wana zaki nango est-ce que ba mutu wa remplacer ko na motema wana nzambe kala ça. Si ça fait que les deux balbiques non parmi les musiciens avec ne pas faire partie de la organisation peut-être pas jaïvé à artiste en danger ça ils ont pour la musicien ils ont pour la artiste ça va pour la dans la batuto cinéaste moi j'ai problème ça pour la mona route mo image mo ça pour a aider les komoko ya cinéaste ça vivant parce qu'il n'a pas sur si boba na moni ba mo change les paroles, les bandes à l'hôpital, petit yo. Ton nom. Na des changes. Ton nom, makaka chako. Na mona qui peut compréhension, parce qu'on a qui bangona, pour tout le monde limos. Mais après, pour tout le monde, il faut comprendre que force à chako. À singa et l'esquisse, va continuer à travailler. Na zoka, à singa la qui est pris en charge, va tirer la fonction. Ça a fonction pour la passion. Azungi déjà. Azungi azawa. Ils ont cherché à commenter mais là qui n'a pas de maman Denise. D'accord. Voilà. Ozomona même moi ba démarche wana ya kotambola pour na komisa mutu. Si pas ya maman Denise nyakelo. Ça ça doit être ça là. Non, ça doit être. Ils ont une autre information. C'était président Ngombe na pour salon Ndé maman Denise a proposé qui bango babanda basura mais bango bakoza ki babino bakozo azwa bango na cadre ya pour le chef d'enseignement Denise azwa ba comédien presque bazan non plus de 120 quelqu'un oui bazan obeli ozwa même famille na yo batusu bazali oko aneti ya ndomosi na ye na bana nyonso na madame donc moi si ye mamus bakindaki na compte ya Maman Denise Nyake. C'est la félicité. Il y a un ami qui a maman, tu as raconté. Ils ont toujours comme un musicien. Les gars, ils sont comédiens. Les gens sont cinéastes. Tu as raconté. Ils sont soutien. Ils sont aide pour te raconter. Vraiment, na honneur pour Yabana au salon. Azagi dit que Maman Denise, donc ils sont aussi Maman Denise. Pas de la mission matala na ka auto za na moto mungi si chaka ko to aga na besoin soutien pour tout kunda chaka ko. OK. Na carte organisation déjà on nous doit ba ta finance ndio okota ba to benga ba zo non chaka ko ko fa lobby téléphone na eza na maboka mona Marco téléphone eza na maboka Marco il y a des bateaux qui sont communiqués, qui sont pas la mission. Mais attends, tout le monde a tenu. Ah, toujours calculé. Donc, quand tu as la mort de lobby, tu as vendredi, le samedi, lobby dimanche, lundi, automatiquement, il faut bambo. Tu l'ingité comme mardi pour les autres lundi. Tu l'ingité bambo, mais il peut permettre de mission, je te oublie ça, comme ma déjà pour le y a déjà nyonso va lettre déjà le aussi là tout signé lundi et côté à tout taper ba poto na nous allons il y a avance pour na mbogo na il y a Guandomé ça va voilà en tout cas na lundi na YouTube nani na kitu moko azolo bakino ni kama portable ya Chaka Congo parmi batususu comme wela yango kama portable yani tout éclairci campus que oui na matanga Chaka Congo to lingi kutu ba mentirte bazo la portable Chaka Congo oui mais pas mutu moko combien ngo boy ça nga passion nga kilelo ensemble te mekepe ko éclaircir lanterne par rapport à likamango donc boy tu koyoka ndenge qui molera lobi téléphone ya Chaka Congo ezala entre mais ya mwana na ye donc en tout cas botika bavanti botika pena bavanti donc voilà on te simbati donc voilà la monde ndatika yo parce que
ils sont vivants. Le mercredi, tant vous avez la 4 émissions. Au Santaki, c'est comme si Chaka Congo a dit calme le Zuka. Et comment? Et là, on peut la canison les gens Zambia bon. Zambia qui me sait sur vidéo, on a tous les vidéos. Là, on a une de ces malades joueurs. Le vendredi, on a mon doyen, nani, Jalo Bengaye. Et ça, c'est mon monnaie de tous ces pays-là. Là, mon thème, on a une vite à Congo Abima. Parce que tu as un programme où tout ça, on a une comme association congolaise des musiciens, Asa parmi les fondateurs, il fallait abîmer l'hôpital pour tout finaliser le statut, tout signer, Makambo Bandas. C'est un peu ça. On a raté Kambourou, on a tiré les mots, parce que les musiciens, ils vont continuer. Mais contribution facilité. On est sur quelque chose. Ils ont fait un bon. Ils ont fait un instrument. Franchement, tout le monde chaque jour team pour le Kundai. Ba mission faut pas bêta. Et c'est un photo loué. Sur le monde, on catafalque sur le. Chapelle. Chapelle ou un agneau. Faut louer chapelle. Ils ont fait un mission bon. Il y a chapelle. Il y a chaque jour. Matanga batuba nolala. Moi café au salama. Donc tout ça demande de l'argent. Au lieu de tout ça, on a un bon gouvernement, on a une procédure. Oh, nous sommes comment on a des les musiciens, pour les gens qui sont pas là où ils sont là, ils sont artistes, ils sont là, ils sont là, malade dans le cas. Donc ils sont tous les gens qui sont là. Ma mission belé ba pesi cotisation na bango mais to ki kombo wa mission belé wana te to ki ka kombo ya fali ndem te yokani makasi parce que ye moko lo baye ke non fali poupa ne mutu atinda ki bombe ala sa ki ma ba preuve mais para ba ke we rasona ko ya mais tala ki na nenga ku fi ayeti et là on est sami ke ka kombo fadi yokana ba musute on est en relation avec ça on est basé na ayebi que non sans un problème parce qu'on a fallu avoir sur les salaires et on a moni à commissaire de bon exemple ma bête so moni bongo PC qui tango a tiaka loboko boye na abenga la téléphone fallait ya barema moko fallait solliciter tout coup de chapeau c'est bien les années vous tout boyende bien tango artiste a besoin ya secours mala moko ndekone muso artiste ya konyana asali action c'est bien bon ngana o sepela ina ngoma makasi na yoke fali pasali quelque chose sepela ki nebe bande ko muso basala iso na muta mo ba ko to ba tilobi ba pisi ba mbongo ba kota mo ba 100 ba 200 ba 50 ba ni tout nyonso ezambo ata mo mke ko somba serenge ko somba kisibo ko somba loko bo tout na kota ndelo ba ko muti baze bele na poto na États-Unis ba tingi ba mo. Ok, on dit qu'il y a qui mon l'air, je congolais, tout ça. Voilà, on a artiste et musicien. Ah oui. Mais comédien, on a pas précisé. Malgré votre présence. Comédien, on a pas ça. Ok. Mais artiste et musicien, ils sont venus à continuer. Avant na banana liste na bibombo na ngoyo na tie montabo yi ba musuba muni ba ntinda ah ujombo na monega musu ah bon na sala tellement musu orange money ndenge wana. Bon, mon ami bon, il a tient comme tala mon bateau, tala quoi après c'est bon ngwe o tete yozo mbongo simba ko kitana na c'est tout à fait ça la bo somba ki sona kanga photo kitana so somba ki sa formation c'est le matériel ka somba moi ji moi loko et là on nous allait dire mon l'air biso a congolais toujours la rumeur c'est pour colpotage ça ma casse ya ba makambo. OK ba congolais toi colpotage moko di jamais vu. Et puis congolais alinga muninga na congolais taluka toujours so muninga za ko mata alwa kistaye. Notre frère Fali Ipupa a pesi mbongo cotisation na ye. Asalango na ndeka malamu ka inde chaque Congo parce que ça malade. Mais ba rumeur et bandi na kata réseaux sociaux, il y en a ceux qui se disent que non mbongo oyo chaque Congo Fali a pesi chaque Congo. Ça m'a dit ya mo chaque Congo za kini malamu mais tant que mbongo ande bimi na liwa. Oh no ba Congolais boa mitema mabe. Ba Congolais toza mitema mabe botika makambo tango ka likabwana so ça ta kwa kudela likabwana ko ba non ngala ko na ko sepela dilo wana wana te
wana eza entre biso eza première fois te ndeko na ngai fali kupa aya na aide ya ndeko na musicien asala yango eza asala yango ye moko ataka pongo asala yango ye moko mpe kutu garçon bato aboyaki na ye ayebisi tiaka pongo abi pardon kotanga kombo na nga te nga nasungi yo kaka na ndenge tozakutu na nga fali alobaki yango ayebisi ye na telefone nga to na ye ayebisi nga ki tiaka pongo nani tiaka pongo ayebisi nga ki fali autobe na nga sikoyo na tiaka nini ade azosalela nga molongo moko kalata na agolaka de merci sala mais ayebisi nga naloba te na naloba te mais te fo na remercie kaka oni tiaka pongo asala ye ti na ndenge ye moko akomi koyeba biloko bamakambo na ye c'est mais c'est eza première fois te fali asala asala yango lambelamba euta kokufa tozoluka bamoyen moko ndeni bakunda lambelamba neni omoni efali ayaki oyebi ndenge ayekaki aye quand même asali ko fala asala siko so asali ya tiaka pongo esali ketobe nzambe abengi ye tolata mosobo wana te na mitema mabe aza artiste monene ya mboka na biso azosala fierté ya musique congolaise chapeau bas mon frère on est fier de toi toza fier na yo kolemba te soki oyoki ndeko moko artiste musicien aza malade moyen oyo oza nango ta mosusu koleka biso koleka bandeko mosusu oyo mpe bamosusu baza nango ebele omoni koko aporte kotikaka bandeko nango baartiste musicien te kolanda barimere ozoleka wana voilà c'est je pense que message eleki bacongolais totika bacolpotage ndeko na tofali kupa azodéfendre biso bacongolais mais en tout cas asuni ndeko na biso mabini boposi bodéforme yango eza tema mabe esala bino chapeau bas afali kupa vas-y aider congolais aider mutu nyonso ya mokili na moment oyo omoni kokoko aider tozala la omenga mona otika yo message moko ezali peut-être ya kopesa epai ya bato totika mpona matanga oyo bon natiki yo te mpona kozongela o ta mosusu semaine oyo tokobanda po to annonce bato date oyo baobseke kobima na nde tokekunda ye donc c'est mpe ça oyo nakosuka oyo nyonso aza na besoin contact information numéro nanga eza 099 54 34 158 099 54 34 158 Guy Moller obengi même na WhatsApp ozanga moko ndenge tosolo. OK, en tout cas na yambaki Guy Moller pour na kopesa biso ba information pour na ko éclaircir par organisation ya matanga nezo leka. Je pense que vous n'allez jamais décider na super promo c'est na haute tension news beaucoup landango à long et à large ba information nyonso ya obsèque ya ndeko na biso chaque Congo et ça vous pas une kaka pas à entier vous n'allez jamais décider. Merci beaucoup. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au Pélina Vida, ce qu'on a dit, nous avons fait ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et Amour et ce qu'on dit sur la porte. Biso ba ito na pays occidentaux, tu déjà que les retourneux ça déjà ba liste au ba na so bazana mo besoin biloko ba na mo besoin. Tu penses aussi na ba na bazana ba parents. Les gens plus récents tâchent devant notre Dieu à pour assister ba orphelin ba na bazani ba parents. Les amis à chaque an 27. Soki ko sala ya mo nzambe akosepela pe okosepelisa motema na nzambe. Congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena bote okosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat Vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat Vida jardin d'Adam esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babikaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida ifo bavivre. Alors vision na biso ezali pousser bato mosusu pousser bato baaider bato surtout beaucoup plus ba personne démunie. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na babis te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozo faire fonctionner
Tout le monde le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter à revenir, de éviter Yaka, Orphelinat Vida, pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Merry Christmas and Happy New Year. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year, kids love it because they're expecting presents from their mom, dads, aunties, uncles, you know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year, you know, all those things, but there's a child somewhere. José Baïla. Nato solaka na bana ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Me baza ye kuyiba. Ah na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro Isaïa bakukula yetu kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebwaka sisi kaka na mbamba velaza na tena baza continue JB Service bakuna ezali Angolais narite Angolais JB Service et pas les amis Senga 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 na le bibi ya pesanga kabela nga senga senga yasi moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga senga londa ye lokota ngai yeso yeso Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus.
tika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te Oyebi te makambo nsamba salelanga Unabina buye Sambe na sobinela Azansamba bosolo Oyo nasako yembela Yende samba libela Sambe na so yembela Azansamba bosolo Oyo nasako teya Yende samba libela Lelelelelelelele Naningi mobaloyo Mobaloyo